Weekend la muna balandi nyonso ya Mag FM ya mokolo lelo oyo ngai Henriette Futila nazali na présentation mbote na bino ba papa ba mama bilenge. Fongola basango na biso ya mokolo lelo pona koyebisa na bino ke gouvernement congolais apesi ndingisa na ba M23 PADF balongwa na mabele ya République démocratique du Congo. Chris Mukuna apesi biso ba détail. C'est dans la suite. Ezalaki kaka na molongo pona kotalisa pe koyeba nini o ezali kolekana na este ya Congo démocratique. Uta mikolo uti koleka premier ministre azwaki bongo ndingisa epa ya ye moko tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo poete atenir ba réunion ya sécurité pona kolandela lolenge kani situation e kolekana na terrain. Boyebi yango malamu ke ba urgence humanitaire ya motu ya mingi ezali kozela biso mupanzi wana oyo esengeli tosala musala po ete 300 compatriotes bazali bongo kolekisa bata moko ya malamu te kuna na est ya Congo démocratique pe lelo tolobeli mingi oyo ezali bongo ba question humanitaire kasi pe toyokaki vice premier ministre ministre affaires étrangères oyo azwaki bongo ndingisa na mini sommet oyo esalema kibongo mokolo ya lobi na Luanda bino nyonso bolandaki oyo ezalaki bongo communiqué ezwamaki na sima engagement pe calendrier na kobima ya sommet yango po ete etalisa lolenge kani bakongole batelemi pe bazali kolandela makambo oyo kolekana na este ya Congo pe na ngambo mosusu ezalaki bongo ya motuya koyeba na kosangisa bakonzi ya armée na ya police po bango bayebaka kopesa biso situation ya maye oyo ezali kolekana sur terrain ba question ya kwa mutu yango ezalaki échappé te tolobelaki yango po ete liso na biso esengeli pe ezala na ngambo wana pona koyeba makambo ezali kolekana maître mo oyo ezalaki sur table ezalaki bongo recommandé na pokwa na lelo epa ya premier ministre likolo ya wana etalisaki engagement oyo ebimaki na suka ya communiqué na nzela ya misala wana etalisi ete bakongole esengeli bazala bongo vigilant na délai oyo epesamelaki banguna pe tokoyeba bongo na kotala nini oyo koyeba bongo na kopesama na mikolo ezali koya kasi ya motu ezali toyeba na kosala lisusu musala koleka po ete toyeba na komema appui humanitaire epa ba compatriote na biso oyo bazali nango posa na ngonga oyo kuna na este ya Congo. Mobange na conférence esalemaki kuna na Inikin boyeba ke invité de marque ezalaki bongo ministre ya défense nationale Gilbert Kabanda oyo abengaki ba génie congolais na koyeba ko transformer ba richesse na bango. Kolobelana o etali aspect sécuritaire et pas ya babitan ya partie est ya République démocratique du Congo oyo ezali marqué notamment na agression rwandaise ne etindi patron ya défense congolaise na kombo ya Gilbert Kabanda asalisa mobange na focus na o etali ba ressources oyo ezali ko appartenir na sous-sol ya parti wana ya mboka na kobenga mutu nyonso ya kozala na esprit entrepreneuriat le docteur Gilbert Kabanda oyo azali ministre ya défense nationale awa na République démocratique du Congo akanisi ke tangu ifweni donc ngonga ebeti po ba génie bazala capable ya ko transformer ba richesse ya mboka na ye. La Belgique nous a mal façonné. Mais une fois qu'on nous a laissé indépendants, pourquoi n'avons-nous pas compris que c'est nous qui devenions la Belgique du Congo, que c'est nous qui devions maintenant commencer à produire, à transformer la matière première, au lieu d'être des élèves du Fonds monétaire international, au lieu d'être des élèves de toutes ces organisations internationales qui vous imposent des conditionnalités impossibles. Point de vue oyo ezalaki kitoko pelengi surtout que ezalaki partagé na sommité scientifique ya Université de Kinshasa lokola ba organisateur ba salaki lisusu appel kaka na même idée wana ya expertise scientifique ya ancien président burundais
Selon Tibantunganya, richesse ya RDC ezali kolamusa motema likundu epa ya ba voisin na ye. Pona ye tangu kaka RDC kolamuka, Afrique centrale ekokoma stable. Na tina na yango nde ancien président burundais abengisi République démocratique du Congo na koyeba ko jouer rôle na ye. Oyo esali eloko. Esalemaki kuna na Sénat epai wapi Jean Mukwala Bateke, secrétaire ya sika ya Sénat, azwaki officiellement fonction na ye. Chris Mukuna azongi lisusu. Cérémonie oyo et Salema Kibongo na supervision ya directeur de cabinet ya président ya Sénat Rémi Musunga ipe na présence ya ba membre pe cadre ya institution oyo likolo na yango bakisa ba inspecteur ya fonction publique ezalaki pona secrétaire général ya sika ya Sénat ya ko exprimer bongo ba remerciement na ye na président ya institution oyo tobengi Sénat na kombo ya Modeste Bati Lukwebo pe ye ayebaki bongo na kopesa merci pour na confiance à placer na bomoto na ye po ete ya eba na kolonga na concours ezalaki organisé na administration publique. Jean Mukwala Bateke atalisi pe asimbi opportunité po ete ayeba bongo na kotonda botondi na appui ya ba personnel nyonso oyo administration ya Sénat po ete babunda pona kolonga na manda na ye. Nyonso bandaki malamu esili pe na lolenge esengelaki esengi bongo na ba personnel nyonso ya Sénat bayeba na kosangana pe basala musala na collaboration po ete bayeba bongo na ko matérialiser vision ya Fachi Beton, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Esengeli pe kosimba ete kote mususu Jean Mukwala Bateke azali bongo 6e secrétaire général uta Sénat e banda na Congo démocratique pe na yango azali mwana ya ndaku ye aleka ba niveau nyonso, c'est-à-dire abanda na se kino akomi bongo secrétaire général ya Sénat. Na sima ya cérémonie oyo ye na oyo atikeli ebonga bakamatanaki inde kino na bureau ya ye moko le professeur Bati Lukwebo bisika nini akendaki kopesa ye félicitations pe atombeli ye ba bonne chance ayeba na kosala musala na ye malamu pete Sénat etombwama pe pesa langi ya kitoko. Ba réunion de famille o ezalaka kala ezalaka lisusu na impact te na mikolo oyo bolanda réflexion ya Magefe. La famille est sacrée ndenge balobaka kasi lelo batu ebele baneglijaka ba famille. Kala ezalaka okomona chaque famille bazalaka na mwa réunion na bango esika basanganaka au moins chaque fin du mois pona kosolola na o etali libota na bango koyeba origine na bango pe koyeba na entre bango na koyeba ke oyo mwana ya noko oyo kuna mwana ya tata mwasi wana pe mwana ya papa leki to pe papa kulutu ainsi de suite. Na suka ndenge ezalaka kaka montant moko ya mosolo ekopesa maipai ya moko na moko oyo ekobomba na kesi po ekosunga bango tangu moko akoki kozala na problème ekoki kozala libala maladi to pe liwa kasi lelo culture wana ebunga na ba famille ebele mutu na mutu akoma kosepela ko vivre kaka ye moko na foyer na ye yango lelo tokomi komona mwana ya noko na mwana ya tata mwasi balingana na bango kala kasi batu bayebaka te jour ekozala ke moko asengi akende ko visiter muninga na famille okomona papa to mama abandi kobeta misu o mwana Pierre te ekozala trop tard po ba relation ya lelo ekoma pondu ya buka lelo lamba lelo tolia lelo. Nyonso wana ezali kaka pona kozanga kosangisa bana ba réunion wana eko permettre bango bayebana bolanda kaka te maloba ya ba pasteur na biso kasi ezate ke maloba na bango nyonso ezalaka ya malamu po bango bazalaka mingi na système ya diviser pour mieux régner ya koloba ke keba atande ko na yo akoki koboma yo c'est vrai ekoki kosalema kasi lokola to sambelaka to koki pe kosenga na Nzambe abongola mitema na bango po Nzambe azana makoki ya ko changer mutu nyonso boye ezali malamu ata muketi.
banzela mingi ebebi makasi na période oyo ya mvula. Mag FM asali bino lisusu réflexion. Soki otamboli na ville province ya Kinshasa, oko remarqué que depuis tokotaki na période ya mvula, banzela mingi ekomi ya kobeba makasi. Po degré ba mvula o ezali kobeta na ndenge ya kanda, yango ezali kopasola banzela mingi pe ekomi ko créer ba érosion na ba commune pe ba quartier misusu. Kasi soki totali malamu, ezali nde manki ya ba canalisation ya malonga po soki ba caniveau ya bien ezalaka eko permettre mai ya mvula eleka malamu. Kasi eza na ba place misusu okomona terrasse moko ya mukie pembeni ya makadam, mai ekoya na quantité belé na pression ya makasi esali débordement na terrasse ekotiti na kati ya makadam. Yango ezosala ke banzela mingi ekoma impraticable. Sima ya nyonso wana population nde ezali victime po moko ba chauffeur bakoma kalolendo okomona ba matisi transport tope bakomi kokitisa batu avant destination. Bakonzi en tout cas bota la population na lisu ya mawa na kobongisa banzela po circulation ya batu na mituka esalemaka na ndenge sengeli. J'espère boyoki po boye tanenge tche tanenge sali kitoko te. Tobenga yango fin du monde tope nini érosion moko ya munene salemi kuna na mbanza Lemba na komini ya Lemba Abolanda. Tozwami na mbanza Lemba précisément na komini ya Lemba. Bisika nini bozali komona libengi oyo ezotungisa moyen te population ya koto oyo soki vula ebeti ndeko nanga nimelanga bango balala kalito ipelis moko po situation tokuti sur place. Congo bana Congo basala onini eza pasi mingi boka bango moko nde bapeseli ya tala libengi oyo tala ndako nanga ndenge bukani nga mwasi veve na obandela wapi na kosuka wapi nazana mbongo awo soki nake kofutela ndako yango nani akopesa mbongo na bando ofuta ndako sanze esili obimisa mbongo apesa mbongo futa ndako na uzwa ye wapi nazawa baya koseka nga mikolo nyonso yango mama okende te yango awo eza na risque osala nazana pisiga okende te. Awa bozomona na sima nanga awa eza libengi elle est déjà au moins 4 avenues na sima nanga donc eloko eza awa tosengaka na bakonzi keno batela biso likambo oyo parce que biso moko tomeki ko bundana na yango donc tozokoka te bandako nyonso ekei bongo tokosuka wapi papa tokosuka wapi baya kotala biso pe bakoma kaka pana bapango oyo ekei balakisa biso bisika ya kofanda na bana. Érosion wana ele bâtiment presque dans de 6 parcelles. Tozana passe mingi taranga ilokola ngai na telemia lokola aveugle moyen ya konga traverser érosion wana kangami wa. Donc toza ko senga aide pa bakonzi ya mboka. Président ya biso ya mboka, président Félix Chilombo. A aidé biso na gouverneur na biso Jatini Gobila. Tosengi na bakonzi baya vraiment batala likambo po eza normal te soki totiki kaka boye tozo risque Kinshasa et disparaître po ba quartier mususu etikala na histoire quartier moko ezala kasi ekenda na libengi kitoko te. Totikali kaka na dossier ya érosion pona koyebisa na bino ke na quartier Ngomba Kikusa kuna na commune ya Ngalema érosion ezali lisusu ko menacer population na ndenge ya defati. Yakoka mwanzela bukana tozali awa na UPN bisika nini érosion oyo tobengi libengi egane bongo espace ebuki bandaku batu balongwe na quartier oyo pona libengi oyo bozali komona esali bongo mikolo ebele ke soki likolo indi bango pongi ezalaka te po na ndenge akidiba oko sutuka boye na nzoto na molimo nyonso deja etolaki na kati ya libengi. Yango wana na ba effort na bango moko bazali ko kangisa mwa eloko ya muke na tina ete baye babongo na kosala canalisation ya mai
po ete e soulager bango muke libengio e bana kosila. Oui zanzela oui. Oh mona. Ezanzela. Oui ba mezo ekwela. Oh mona te. Ba mezo ekwe ebele. Batu bakima banda bien que liwa na zana nto mais ba mezo ba tu ekwe ebele na kati ya lingio. Siko ma quantité ya mai ele na kati ya nzela ebele. Yango ekozili libulo. Parce que banda mungu to banana obuna muke. C'est depuis 2010 ou 2008 hein, qu'on a commencé à bonder na kati ya lingio. Tozalaki bien tant aux zambes zalaki banjete ndezo ko calmer moi mai. Yo calmer mai. Mais tozo kufawa mai nyo sezuta likolo. Avenue Bois Diwana tina ngambo na bango kuna. Njele na bango ya mai yango yo. To kufiawa bateki mabele baoteka mabele ya Kinshasa na désordre. Esika ya koteka te bango baza koteka. Libule bandi na mai. Bake bateki kuna moto akei buka siko tonga utongi te mbula aya kuti terre jaune ale afongoli ntele ya mai. Commune ya Ngaliema ezali commune munene na ingomba mokonzi Kinshasa pe yango ezali na ba siège mingi ebimisa ba député ya ndenge na ndenge commune oyo kasi bao bazali ko fanda na kati ya commune o ba kolela ba mimoni que bazali abandonné na oyo bango bazali ko vivre po ata mutu moko te akipaka makambo na bango to pe akotaka makambo na bango esali bango pasi nde basengi bongo na gouvernement provincial tope gouvernement central baye babongo na koya na secours na bango poete kimia ekota na mabota na bango. Avenue Oshwe na quartier Matonge na commune ya Kalamu ebebi makasi bola. Balobaka na français, après la pluie vient les beaux temps. Kasi na Kinshasa et commandé milelo na milelo. Tozali na croisement ya baveni Kasavu buna Oshwe na quartier Matonge na commune ya Kalamu. Nzela ebebi na ndenge ya defwate. Suite ya mvula o ebeta kilobi na butu. Pe lelo na moi e sali ke nzela ekoma impraticable. OVD abandaka misala na kati ya aveni Oshwe. Abwaka babeton na ye kasi. Tout la mwisi ya zazati lelo asundola yango kaka bongo misala isali makate. Selon information tozui sur place, gouverneur de la ville Gentini Ngobilape ayaka kopesa ordre misala ebanda kosalema, mais rien ne change, situation ezali kokoma lisusu plus pure. Awa moyen ya koleka ezali lisusu te, bateki pe bazali ko déclarer po ba client bazali lisusu kokota na ba maison te. Boyoka communication. Ba client ba oyate. Nous avons pas de clients. À venir sa salité, muta melandenge nini ba kota ndeni ni mayi muta lati propre kecha pembe. A le ka place na hotel mawapi. A Kinshasa, ezalaka nini yango OVD aye atiki gouverneur pe aye ndenge moko sikoyo etikali kaka président emoko akita po solution ezwa maboye te pardon. To ya kuluna na ville province ya Kinshasa ekomi komata makasi koleka kutu na to ya dollar. Phénomène kuluna na ville province ya Kinshasa ezo mata makasi lokola to ya dollar. Okozanga koyoka te na chaque commune tope quartier ya ville province ya Kinshasa ba papi mutu ba kati mutu lokolo to litoi tope ba bomi. Kuluna ezo kipe nango lisusu RT kala babandaki koopere mingi na butu kasi lelo bakoma koopere tina moi kaka ndenge bozali komona. Population azali konyokwa mamakasi po azali koyeba te atambola wapi tope bakoma kotambola na mapata po bazwala na kimia po na se awa pasi na pasi. Tomituni soki gouvernement provincial ya ville province ya Kinshasa bazali komona ndenge population ezali konyokwa na phénomène kuluna. Opération Likofi ekenda wapie oyo ezalaka kokanga ben civique nyonso na époque wana kimia ekotaki po bakuluna bakomaki kobanga.
population bazali kosenga na Général Kasongo kozongisa patrouille pe ko renforcer ba élément na ba société na ba commune tope na ba quartier ya ville province ya Kinshasa pour population bazwa kimia soki population ekomi na insécurité pe bakomi kokufa lokola banyama bakonzi boko dirige banani po mboka esengaka ezala na kimia population a se sentir à l'aise na mboka na ye awa pe ko kanya makasese etondi nango nanu te soki bokangi bango nyonso botiki bango kuna population akosepela makasi ekosala eloko kokamwa ti na 21e siècle oyo population kinoise bazali kaka koniokama na oyo etali eau potable tozali bongo na commune ya Kisenso. L'eau c'est la vie, bakulutu baloba kasi yango etikala kaka maloba ya pamba pona bana banga moyo tozalia wana Kisenso bisika nini ba mama bakolela pasi ya mai pona bango mai ekoma lokola diama kasi na mboka mususu talandeti awa batondi ebele na babidon moto na moto akoluka azwa oya ye eteni po etakende kosala misala ya ndako lokola baninga mususu bazaka na ba pompe na bandako kasi bango bakendaka nde na ba forage to pe kosala ba distance milai pona koluka mai yango esali pasi pe balobi boye biso papa mai pasi tozana posa pe aboyela biso ba pompe penza mai pasi mai na biso na Kisenso ekenda wapi tozana posa mai na biso ekomika bobima 4h 5h 3h tozana olala na pompe biso na Kisenso fa mai pasi papa mai pasi nde yango tozosenga pa mokonzi ya mboka tala vana Kisenso awa biso ba mama mikolo bo esi tolembi to memaka ba mai yango ba forage ka ya ba mungwa tozomela ngo ka ndengo na mabumu pasi pa cho dépenser ba 3000 francs 4000 francs donc bala msuba ba komona ba 10 ans ba ebi pompité Kisenso ya la mai te to vivaka na mai ya mungwa biso to ala mai ya osomba to ala mbongo osomba au pire te to zo api ezate pour bamoni élection comme pene ba ko kosa biso na kotia ba mai soki penza ba na posa ko ya ko sala mai na ndenge ke ya ko bongisa mboka ba ye soki ko ya ko kosa biso pona élection na ba polo na bango ba meka ko ya te to sengi na ba nyonso ba kota likambo oyo po ete ezali normal te ba mama oyo ba kataka pongi na bango tongo nyonso pona kokende koluka mai na tina kosalisa mabota na bango eyokani obela bambula ebele ozwa solution te komi tungisa lisusu te kimambangu na centre hospitalier Dominique Lecaire okozala guéri na ndenge ya mokiti Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo centre hospitalier Dominique Lecaire eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo centre hospitalier Dominique Lecaire okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecaire prise en charge ezali assurée esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecaire ezali na ba service lokola chirurgie maternité radiologie
kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki ezali kado ya munene pona bino balanga nzembo nyonso Boki Mambangu kuna na studio Liloba na 14e rue bokozala jamais déçu. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single ki Mambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio Liloba. Opanga na yo na oyo etali prix a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele tokomi na suka ya Mag FM ya mokolo lelo soki bosepelaki na édition na biso bopesa merci na équipe technique pe équipe rédactionnelle o bazalaki wana pona kosela bino musala kitoko botika topesa merci epa ya maître Malua Billy Cleophas o azali bongo initiateur pe président ya fondation Malua kasi na pesi mbote epa ya bébé Joyce o azali kolanda na moment oyo tikete nzambe abatela yo mikolo ebele ngana bino tokuta lisusu mikolo ezali koya te.